Mbote baninga boyi malamu na Lingala Academy esika malamu ya koyekola kota ya Lingala na Lombango pe na Lopete. Kombo na ngai Deogracias nazali motei tope professeur awa na kati ya Lingala Academy. Lingala Academy ezali chaîne oyo esalamaki mpona kotombola kota ya biso ya Lingala to bandai kopesa mateya mingi na Lingala na anglais. Kasi lokola bato mosusu bazali na posa ya koyekola anglais bandeko na biso bazali na posa koyekola anglais yango wana to decidaki to tia yango pe na Lingala mpona kosunga ba oyo balingi koyekola anglais bayekola anglais yango to bengi yango English as second language na Lingala. Donc classe ya ESL na Lingala. Soki ezali mbala na ya liboso kolanda biso nasengi na oyeba ko like video oyo o partager yango pe ko bosa na ko s'abonner te po soko s'abonner na kotindela yo notification to pe message oyo ekosala mbala sima ntango tozotia ba video to pe ba mateya mosusu oyeba kolanda yango. Alors nasengi na oyeba ko s'abonner pe o partager video oyo pe ko bosa na te ko follow to pe ko suivre biso na Instagram na Facebook pe na Twitter soko beti Lingala Academy okomona biso. Video ya lelo ezali continuité to pe bokobi ya video oyo tosalaki mbaleleki na tina ya alphabet. Mbaleleki toyekolaki alphabet. Soki otalaki yango te na kosenga na oyeba kopose video oyo tia pause kende kotala yango okomona awa likolo ezali na notification moko o cliquer wana pour que emema yo oyeba kotala video wana simande ozongeli biso pona koyeba ko continuer to pe kokoba mateya to pe video oyo. Na video ya lelo tokoyekola spelling. Spelling na français to bengi yango koepele ba lettre to pe ko tanga mikanda. Pona nini koyekola spelling ezali na motuya to pe ezali important. Ezali important pona raison moko to pe tina moko. Raison ngo ezali nini? Spelling eko permettre yo o se faire comprendre na mutu to pe boyeba ko sosolana na mutu tango bozo solana ye to ozo yebise likambo. Ndakisa soki batunyo na anglais. What's your name? To pe what is your name? Na bandeli yango what is your name? What's your name na mbango. Elakisi kombo na yo nani? Wana ba otu na yo kombo na yo. Okoloba my name is ndakisa Matondo. Kombo no eza Matondo par exemple. Okoloba my name is Matondo. Kombo nanga Matondo. Muto ayebiso oh Matondo. How do you spell this out? How do you spell it out? Ou bien agotu na yo can you spell it out? How do you spell it out? Elakisi ndenge nini okomaka yango. Soka ebisi yo can you spell it out? Can you spell it out? Can you spell it out? Elakisi okoki ko lakisanga ndenge bakomaka yango okoloba toyekola na tango na expliquer elo mususu toyekola yango. Sikoyo esengeli na yo koyeba ete na anglais tozali na lolenge minei tope 4 façons ya kokoma tope ya ko epele ba lettre ya ko spell ba lettre. Lolenge ya liboso tope façon ya liboso ezali otobengi kosalela ba kombo ya bato neti kombo nanga. Ya mibale ezali kombo ya banyama. Ya misatu ezali kombo ya bambuma tope ba fruit. E ya suka to ya minei ezali kombo ya bisika tope ba place. Ya liboso na lobi kombo ya bato people. Ya mibale kombo ya banyama animals. Ya misatu kombo ya bambuma fruit tope fruit na français. Et puis ya suka ya minei ezali kombo ya ba place to bisika. Photo oyo bozomona na droite to na loboko na ngai ya mobali ezali liste to molongo ya ba kombo standard oyo basalelaka pona kotanga ba mikanda to ko epele ba lettre. Pona ko éviter ba confusion
bakombo oyo epesama na 1955 to mobu koto moko na kama libwa na ntuku mitano na mitano na lisanga oyo tobengi na kombo ya NATO. NATO na anglais balobaka ngo NATO. Ezali to elakisi North Atlantic Treaty Organization. Ezali oyo tobengaka na kota ya français OTAN. OTAN elakisi na molai Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Yango bozomona na loboko na ngai ya mwasi awa na gauche. Ezali na ba drapeau to ba bendele ya bamboka wana. The NATO phonetic alphabet. A. Alpha. B. Bravo. C. Charlie. D. Delta. E. Echo. F. Foxtrot. G. Golf. H. Hotel. I. India. J. Juliet. K. Kilo. L. Lima. M. Mike. N. November. O. Oscar. P. Papa. Q. Quebec. R. Romeo. S. Sierra. T. Tango. U. Uniform. V. Victor. W. Whiskey. X. X-ray. Y. Yankee. Z. Zulu. Soki otali malamu na liste wana ya alfabe ya NATO to ya OTAN, okomona ezali na bakombo ndenge na yebisaki yo ya bato, ya banyama, ya bambuma, pe ya bisika. Kasi, soki olingi kosalela bakombo ya alfabe ya OTAN te, okoki po salela kombo oyo olingi, mais il faut s'assurer to on make sure kombo ozo salela ezali kombo moko ezali famous to eyebana mingi. Ndakisa kombo na soki ezali kati na oyo tobengi ba lettre standard C na anglais ezali C basalelaka oyo babengi Charlie nde ezali Charlie. Kasi soko lingo salela Charlie te okoloba C as Canada ou bien okoki koloba pe C as cat. C as Canada elakisi C lokola Canada ou bien C as cat C lokola niao. Sikoyo nalakisa bino des exemples to pe bandakisa mibale oyo koki kosalela soki olingi o epele ba lettre. Moko ekozala ya alfabe ya NATO to ya OTAN, mususu ekozala ya alfabe oyo yomoko lingi osalela ba lettre to ba mikanda ya yomoko. Exemple to ndakisa ya liboso. Okoki kokoma kombo ya kati na alfabe ya OTAN. Okoki kokoma kombo ya kati na alfabe ya OTAN elakisi na anglais. Can you write Katie using the NATO alphabet? Na bandeli. Can you write Katie using the NATO alphabet? Can you write Katie using the NATO alphabet? Soki ba ebisi bongo okoloba. C as Charlie. A ezali alpha. Okoloba A as alpha. T as tango. H as hotel. Y as Yankee. Motuna ya mibale ezali okoki kokoma kombo ya kati na alfabe na yo.
okoki kokoma kombo ya kati na alphabet na yo na anglais ezali can you write Katie using your own alphabet? Can you write Katie using your own alphabet? Can you write Katie using your own alphabet? Okoloba C as cat. C as cat. C lokola niao. Cat is a niao. A as apple. A as apple. A lokola pomme. T as turkey. T as turkey. T lokola dendon. Turkey eza dendon. Elakisi pe Turkey, mboka Turkey. H as house. H as house. H lokola ndako. H lokola ndako. Yasuka ezali Y as yam. Y as yam. Y as yam elakisi Y lokola mbala. Mbala oyo ya sukali wana. Bomoni bakombo na saleli ezali bakombo ya alphabet ya nato te. Ezali bakombo na poni na alphabet ya ngamoko. Kasi eyebani mingi. Soki na yebisi mutu akoyeba yango mbango. Merci to botondi mingi ndenge olandaki video oyo. Tokomi na suka ya video. Soko sepelaki nango na kosenga nao oyeba ko like to pe o aimer yango, tia ba j'aime, o partager yango, kabola yango na baninga, pe ko bosana te ko s'abonner na chaîne pamba te soko s'abonner ndenge na lobaki na kotindela yo ba notification tango nyonso na kotia video soit ya mateya ba leçon to pe ya masolo mususu, histoire, politique to ma biographie to pe motivation to makambo mususu to kotia yango wana isengi na oyeba ko s'abonner pe ko bosana te ko activer ngonga moko eza na se wana okomona ngo cliquer wana soki ezali na français ba okoma tout o cliquer passe ba komi tout to pe soki ezali na anglais ba okoma all o cliquer passe ba komi all okomona ba notification nyonso. Merci mingi tokutani mbalasi. Nakai